par rapport à toujours vivre le bien suffit, bilile le kamalo bana ebele. Toujours en avant. Balandi DMTV Mbote Nabino esengoza ya biso ya koyeba ke bozali belo bozali kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV Nangonga oyo DMTV oyo ememelaka bino actualité mais esalelaka bino pe ba analyse sur ba sujet d'actualité oyo ezali koningisa mboka na biso République démocratique du Congo na ba domaine nyonso hein tozali na ba domaine sur le plan politique bien sûr culturel pe sportif aussi et aussi judiciaire et donc les lots tolingi surtout sur la nabino na likamoko ezali peka sujet d'actualité boyebika awa na République démocratique du Congo mikolo actualité ça vraiment dominé mingi par ba activité politique avec ba contestation de salama na etali Ronsard Malonda tozali pe na actualité judiciaire notamment avec affaire Pascal Mukuna contre Mami Chibola to solola sikoy un peu sur moi ba aspect mi balé à actualité. Mais avant, vous permettre de rappeler Nabino, na Itali maladie à coronavirus, et Sengen Namsoko continue comme il battait là, to atteindre plus de 8000 cas confirmés en République démocratique du Congo. Et Sengen Nabiso to continue d'observer les mesures barrières n'engue ba konti ba Sengi Nabiso potoye ba nako mi battait la contre maladie. En prévention, ezali kaka moko ya moyen tozali nango pour la lutter efficacement contre maladie. On a yango au moins ça mettre tout le monde d'accord pour oya lobi nazuki soit lobi nazuki si mususu aboyi et contestation ezali ko sala ke to ça peu confiance na ba produit na bango te que ce soit vaccin to produit moko ko za pena curatif donc to mi pesa mingi na prévention to éviter ko zo maladie wana nde to za la sûr que santé na monsieur zali malamu pe ya bato bazali ko entourer biso actualité na lobaki za dominé par makambo ebele notamment sur le plan politique avec ba marche et contestation et salema ki wana Kinshasa et banda na ba bon citoyen ensuite UDPS le 8 juillet, puis tout le monde qui lundi le 13 juillet, la Mouka Salemaki et parmi bateau basaki victime na ba marche wana ezali notamment pasteur Soni Kafuto église na ye ezalaki visiter ba bukaki ba bambaki mabanga ba panzaki ba vitre lors ya marche ya UDPS le 9 juillet et Soni Kafuta ezalaki occasion pour na ya kokape ko s'exprimer a exprimer ki colère na ye mais na likambo oyo bimisi Soni Kafuta pe liboso ya ba projecteur parce que yenda zalaki muto amemaki PV ya choix ya Malonda kuna na Assemblée nationale et permettre à l'Assemblée nationale ya ko entériner candidature ya Malonda yango zalaki vraiment visé et lokola zalaki sous les projecteurs et ça li kemi elle est très visible hein na ba média kolekana pour na ko expliquer couper sa version naie ya makambu pour en contredire plus ou moins ba catholique ndenge bazali koloba na ba protestant alors ezalaki pour occasion ya kotuna na pasteur Soni Kafuta boni ndeko na bino moko parmi bino ba pasteur pe pasteur ya munene pasteur ya communauté munene je pense que pasteur Pascal Mukuna, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il doit avoir la plus grande communauté, hein, naba église dit de réveil. Pasteur Mukuna Zali naba église et belé disséminée en République démocratique du Congo, paix en dehors de la République démocratique du Congo. Je pense que la plus grande communauté naba église de réveil et Koki Kozalao ya pasteur Mukuna sans vraiment avoir peur d'être contredit. Hein. Mais pasteur Mukuna Zali, on dirait abandonné. Né, Tozali commis poser question. Soni Kafuta, Oyami Bengi, évêque général, Oyo Azali, représentant, il y a l'église des réveils, parce que on peut pas d'accord, te bangonio surtout, hein, il y a un remplaçant qui pasteur Albert Kankenza. Makanissia Soni Kafuta par rapport à la problématique, il y a incarcération, il y a Pascal Mukuna Zali Nini. Je vous propose Tolanda Soni Kafuta et bon Nasima Tokozo.
pardon, Torozonga, pour que Tokoka analyser un peu, hein, réponse naïe et to conclure un peu les solos nabiso ya mukolo ya lelo. Je rappelle que vous avez DMTV, ceux qui ont abonné, cliquez comme abonné à la chaîne Oyo. Kobos na te petite cloche de notification ko bima juste à côté, ou cliquez wana ozanga te koye batan to tia élément moko en ligne, hein, vidéo to analyse moko to ça la bino. Nika futa nous retrouvons tout de suite après. Soko lobi okota na manche wana to abandonner pasteur Mukuna te 1 mutoko longolaki musali na Nzambe azate ponza menda bengaki ye azali fondateur ya église ya RC parmi les fondateurs azali mokonzi onzamba tie na ACK aza personnalité religieuse na kati na makambo on a opté pour le silence pe makambo nyose salema huis clos mais poza ko observer silence coupable était parce que na kati na makambo ezana 2 points. Vous comprendre. Bicho totiaki ke tolandela makambo pour toza ko ba état de droit, n'est-ce pas? Tolandela makambo yango. Donc pourquoi tolobi tolandela makambo yango? Parce que shoki makambo yo bayaka nango l'église, ndeme tokati na nini? L'église. Loko ba ke nango na l'état, tokomi interférer te na l'état. Mais na ebisio ke toujours dans les cambo moko na moko na nyina susu le kamoko ko choke bino oyebi ke ba catholique oyebi ke ba protestant bazana immunité makambo nyusu bango bazolo baloba po bayebi ata sango alobi okanga ete bako sali le côté mais biso ba ya biso tango ba telemi balobi ba kufa ba koma ba paralyser ba kanga bango ndele ko so bango mutu makasi biso tozana immunité te soko telemi lobi ndena lobi na bino lelo lobi na ebito ko yela ngai na baita major na bango mais na ebiso que je m'appelle Soni Kafuta Rockman général voilà zango na kati na mutu ngai na tosa ka bato kasi na banga ka bato te na banga ka nzamba na tumo la pe mutu te mais yeba ete nazali WC yeba ete nazali douche WC na douche nazomona nyonso nazoyamba nyonso mais soki na bandi ko binza solo bo désinfecter nga bo sopa mai ndelo ko nerfi bino wese bandi ko lumba bo sukola yango sur le COVID-20 la 19 na ce qui faut pas comprendre ndamba pambola yo merci mama pour na nyonso to éclairer bango mwana Nzambe moko na moko amene enquête ko mona ke makambo zane tolobi luka bango bako contredire makambo te so ba contredire makambo siko to bimisi sikoyo oyo ba conversation téléphonique. Non. Yo kana sayo na beta major nyoso bandimi nyoso bazalaka. Yo ko kozala wana oza quelque part. Yo ko kozala wana oza quelque part. Au moins na beta major nyoso. Ba eta major nyoso nde bazo sala bandimi ya église nyoso bazali. Bazali ko sepele nango te. Akwa registre bi pa yo yebite. Tozana ba élément so to bito bimisa Nzambe okita ko pesa makambo. Donc ba la ve basal na Nzambe musali moko azuite. Pena lobiki bato babuki awa riposte eza Nzambe eza yanga ite. Je vous donne 40 jours au pesa nga raison. Voilà, Boti Kolanda wana pasteur Soni Kafuta wazaki ko répondre na question na Itali ndeko na ye pasteur Mukuna oyo bakangai na makala dans l'affaire oyo sa ko opposé contre Mami Chibola bobi ke Mami Chibola accusaki de viol, accusaki de menace, hein, accusaki appelé sous de rétention illégale, il y a pas document mais pour na batebele regard il y a batebele que procès wana to arrestation mukonezaki beaucoup plus politique parce qu'il était en train de s'en prendre na Joseph Kabila mais binomo bolandi réponse il y a évêque général Soni Kafuta Rockman à aucun moment toyoki keye atalisa aspect kozala peut-être politique par rapport dans les Cambouana mais yazo même abiso que ça pena judiciaire tout ça bolandi et puis à lobby bango ba opté pour un silence à partir du moment affaire yaki une église et que kumbami na l'état donc bazotika l'état ba interférer l'état ça là bon je ne vois pas en quoi makambo ya lobby ezali ko apporter soutien na moko ya bango ezali évêque Pascal Mukuna mais to se rappeler que Mukuna lobaki que ba instrumentaliser qui ba déjà ba pasteur rebelle a yebi que ba pasteur rebelle déjà ba pesa ki bango ba mbongo tout ça pour que ba koka ko sala campagne moko contre ye to monaki Denis Lesi par exemple ko
koleka na ba média ebele alors que Denis Lesa Koma qui peut vraiment très rare mais tout monde a ça la retour na ba média kaka na kombo ya Pascal Mukuna. Donc je crois que au Mukuna loba qui ezaki nango prophétie te, ezaki ba information ayoka kaka yebi parce qu'il connaît les joueurs et son jeu. Donc ayeba ki na yeke ozala bongo parce que moko azaki peu proche ya Kawana. Mais na regret nanga mingi ezali que na sentir pasteur Sony Kafuta te ko se mouvoir vraiment na makambo comme eli Pascal Mukuna. Il a été évasif. N'habite peut-être bien peu beau constatant ou bien beaucoup en avis contraire mais la Monica Zaki n'est évasif, c'est un sujet visiblement oyo ça quoi amba pesi yango kaka 1 minute ya pamba donc à lobby na pena mingité à zongi na au contraire comme même biso de source dans makambo oyo ça ko opposé notamment na ba catholique tout ça donc côté on a pena lobby nango avec légèreté a omeli na été se dire que quelque part soit c'est un sujet qui le gêne parce que Muto a sali que Mukuna se retrouvé dans makala il y a ça peut-être quelque part moi qui est proche naïe on sait pas non ils a pas battu hein. On va le dire aussi que batteur moko baso pointa kaka du doigt que yende akoyiko za l'approche ya batu oyo bazolinga tant sur intérêt un peu plus ça les maté c'est ça peut aussi être une hypothèse hein ndenge ya omona makambo c'est vrai que tout ça monopole il y a vérité mais en tous les cas pasteur Mukuna na makala pour l'observateur rebelle et Mimi Tubolan a été tout simplement instrumentalisé pour que Azala Nzela par qui Barozwa Mukuna et puis condamné en prison en punition il y a traîtrise naïe parce que Belé Bazou Mona qui a trahir le rôle à trahir il faut à subir sort wana donc mais toujours sentir peut-être que soutien moko makasi côté à bas pasteur je dirais même côté à bas pasteur il y a ACK na habité peut-être na kuzo bazo sala parce que parmi bango tous la pasteur moko pas très envieux babenga ka voici l'homme za mwana ya Mukuna mais mwana Mukuna enfant biologique te na so baka na sens que Mukuna ndazali numéro 1 à l'église ACK. Donc, mais toujours sentir peut-être que soutien moko ezali boeza visible tout le monde. Les gens se montrent beaucoup plus discrets. Est-ce que discrétion on ezali pour bazako banga yemei to ezali po bazaka pe proche na yemei qu'on se le dise hein soki Mukuna zakuna oyo bato basolo bezali parce que kenda ko funda Kabila parce que zaka comment ko tenir ba propos moko menaçant ba propos mabe à l'endroit de Joseph Kabila yango en représailles marambo komeli mais on viendra nous apporter des chansons comme quoi azana justice ndenge baloba kaka mentoyebi comment makambo zana ko fonctionner nous aspirons à un état de droit au tokomina tout à fait tout ça Lingande et s'asseoir pe evanda toujours mon moi ba signal et pas Félix Tshisekedi nous aimerons bien que tout le monde a ba signal était comme apena que zalaka bongo état de droit evandi et que la justice est la même pour tout le monde ndé wana tokoyeba ko apprécier alors na maloba Sony Kafuta lo msusu et attirer attention l'angezali le fait que lobby où ils allaient peut confirmer d'ailleurs thèse il y a peur il y a kobanga ko s'exprimer au vu peut-être que lobby peut-être ba kanganga pa lobby que ba sango il y a église catholique ba banga ka kolobate parce que bango bazaka na immunité donc bango ba yebi ke ba ko kanga bango te yango ba loba ko makamba ko koloba mais ngai so na lobby akaka ko mona lobby tam susu baye ko kanganga to lobby ko ya ko ma ba paralysie to banini boyebo c'est vrai que azo tirer peut-être leçon et wana côté na mona ngope ma bete leçon ya comme là qui Tamsou Batologola Bakutino Fernando avec Sauvons le Congo alobaka telema pona mboka metango ba ki ko sela makambo ba arme en complicité avec le gouverneur ancien gouverneur ya ville province à Kinshasa Kimbembe et Mazunga je crois que yenda zaki na tête ya gouvernorat na moment wana soki na se trompé ba kosele makambo ba arme na église tie mema ki na prison ko bimana ya bimaki sumo bimbata bimaki ndambo je crois que ce sont des leçons aussi à tirer je crois que soki Sony Kafuta lobiango c'est en tenant compte de cela peut-être que Mukuna a tenu qui prend compte dans la réalité on a été pensant que avec l'avènement Félix Tshisekedi plus rien ne pouvait peut-être lui arriver hein na habité sur une sens et état de droit ou na sens et relation à Félix mais est-il que Sony Kafuta en disant que basango bazana immunité c'est peut-être en rapport avec le fait que Ambongo tout comme son prédécesseur avant cardinal Mosengo s'exprime librement en tenant des propos parfois très durs mais jamais
jamais bazala inquiété sur le plan judiciaire bakanga bango na ebité soki immunité ngo eza immunité moko tacite to ezali vraiment immunité où izalaka bongo ke sango bakoyi kokanga eta za justiciable. Je crois que tout le monde est justiciable. Mutu moko ta likolo ya mibeko koto wana pasteur Sony Kafuta eza tout à fait bongo te, mais peut-être que notoriété église catholique azanango na monde ezo sala ke tango zo kanga sango wana kanga et pour une raison vraiment valable hein. Ezala ba raison moko te ke ba arrestation moko arbitraire te po wana tolé ko salema na monde yo moko lapa. C'est peut-être dans sens où on a logo peut-être sur l'accepter différence entre justement organisation et église catholique sur le plan mondial, église des réveils qui ne s'arrête peut-être que kakawa ce qui influence na yo ko s'arrêter là peut-être ka awa so que na braser ba pasteur à braza do boza en communion te que vous constituez un corps alors que l'église catholique est un corps bango surtout ba sima ya pape. L'église protestante probablement paix et puis l'église musulmane possible. Donc voilà peut-être na sens ou na mais et koki kolongo la courage pe pa na ote po yo moko lobi oza rockman yo za libanga ya makasi et koki kolongo la courage na ote en tant qu'évêque général pe ya bani na l'église zone ya kolande la makambo ya pasteur mukuna pe ya ko dénoncer ce qui injustice ezali parce que comment bato mususu bazolo ba ke arrestation za politique mais yo tikali na yo vas-y faut lo banelo morote. Après je ne crois même pas que ba maloba ndongo lobi bongo mukune sika zali soka landio azane sengo. Je ne crois pas qu'aux années 5 parce que prendre position le bika est toujours ça nini bon ça les lots on a continué à rester en prison, vous ne faites rien et ça se voit que vous ne faites rien à cause de ça nini pour yo le bika makambane l'état tiki sont aux l'interférence quand c'est ça qu'on tika mutu na liwa ça bien te et ça kitoko mingi te ce qui réellement mukuna za la raison que makambane za politique et que zali politique lokola yé engagement na yé na éveil patriotique nde kumbi wana mais fallait bo aider donc voilà un peu ni que échanger par rapport à la situation à pasteur Mukuna na réponse attendue hein. Il y a pasteur Sony Kafuta toujours sentir ba pasteur solidaire vis-à-vis naie et comment église des réveils que vous allez makasi soki boza éparpillé modèle wana et effectivement boza éparpillé ou ayo kanrana ote. On se rappelle que pour la Coutino pasteur mususu pe kazaki instrumentalisé et aya même koboto la église esika ya alaki ezali vraiment pas si mingi soki bino moko boza ba division makasi ya modèle wana bongo bandimi ba osala uni ndeni soki bo sepeli botika la biso like et osala bien mais bo commenter pe et mais surtout bo s'abonner na chaîne DMTV sans oublier aussi la petite cloche de notification juste à côté, cliquez dessus. Hein. Bon, comme à notifier dans la prochaine vidéo, tu vas mettre en ligne ton analyse. Hein. Ou ton sel à bino. Coronavirus ezali, tomi bate la bandeko. Soki tomi bateli, to bateli pe ba famille na biso na mboka na biso. Bobi que prévention ezali seul moyen efficace to anango pour te lutter efficacement contre maladie. Oyo. Merci beaucoup, DMTV vous dit au revoir.